mingi ya koloba alite kaselo kona koyi koloba ezali ke makambo oyo mali koleka na qualité ya premier ministre akoki jamais kokende kotala secrétaire général ya parti politique ezalaka te na monde tanga parti politique moko que ce soit premier ministre wana uti kobima na kata parti politique ministre a commis déjà un homme d'état c'est un père c'est un homme d'état akoki jamais commis kitsa na niveau okende kotala secrétaire général ya parti politique qui son pouvoir non pona biso tomoni yango ke l'UDPS en général bali kotosa ba règle du jeu te bali kotosa ba principe ba préalable ya mboka te. Nous devons respecter la constitution et puis la loi ya mboka na biso. Mais ceux qui ont respecté yango te, ils allaient pas si. Nini Augustin Kabuya zoba na baki na koye bimisela bino premier ministre. Donc Kabuya muto abimisi premier ministre, na ko bimisela bino premier ministre. Et puis abimisela bino. C'est du théâtre. Donc quant à cela, et là comment on va attendre na premier ministre au ezalité parce que un Tshisekedi Félix lui-même n'est pas légitime. A outi na nzela ya moyibi élection, a nommé premier ministre na nzela ya lokuta et puis na violation ya loi ya mboka na biso. Toza na rien attendre et na premier ministre madame Jidito Oyo Tuluka babengi na komba Tuluka. Ba kosi ba congolais ke azali mu Congo. Or Mobeko epekisi premier ministre akoki kozala jamais monoko mboka moko na président de la République. Et c'est deux tribus différents. Mais aujourd'hui, Chilombo Kassaye, Madame Judith Kassaye, tout ça, les institutions de notre pays deviennent maintenant tribalisées. Et comme ils tribalisées, corruption partout, insécurité, ne parlons même pas. Aujourd'hui, les Congolais, c'est qu'ils vont comprendre une chose dans Zaliko Chité ou Anamouanambouka. Mais ce Augustin Kabuya, Yemoko a contredire mon consinaye Félix. Félix azali ko condamné awa ke Rwanda mutazobo ma ba Congolais. Félix azali ko ganga M23 bazali ko soutenir pas ba Rwandais. Aujourd'hui Kabuya a jeté éponge, ballon likolo éponge. Augustin Kabuya lobi Chilombo tika kobuka lokuta. Et ali nango Paul Kagame te. Ezali Kabila nde moto ali ko soutenir guerre ya Est. Voilà Augustin Kabuya. Parce que les Congolais pour que ba retenir ba ko retenir eloko ni. Bango moko balobi na tongo A na poka balobi B. Lobi balobi E, lobi kono balobi C. Donc IDPS a détruit Congo. Le combat des 37 ans d'élite aujourd'hui ezali combat oyo free na ngwe monani ya ko boma peuple ntala. Combat à 37 ans d'élite, ya ko sang sa peuple courant, ya ko sang sa peuple mai. Combat à 37 ans d'élite, ya ko créer trouble na Est pour que babo maba Congolais, Chilombo ko sécurité za na mboka. A mobiliser peuple mouche. Kaka peuple mouche a kene ko bunda bitumba oyo guerre oyo ya yebite zalaki créé par Chilombo. Tant pis pour vous mon cher. Tolobi na bino ke mikolo ezali koya tozali ko lancer les actions en grande envergure. Action ya minene ko salema. Je profite maintenant à cette occasion ya ko informer ba Congolais ko annoncer biso boy. Ba résistant nyonso. Ba papa, ba maman. Na date ya le 13 samedi, na 8h, tous les responsables de la résistance Tchang et tous les différentes structures, et puis le mouvement Nyonso tout au Zalaao. Nous les communicateurs, nous allons mobiliser les gens. Nous allons sensibiliser les gens pour que samedi 13 et Zalaao atteigne les fils que 5000 jeunes. Donc, dans la matinée politique, il y a un fait vert. Il y a une action, parce que la première action, c'est que ne touchez pas la Constitution. Si vous avez un peu kunzi, tolandi ombango. Lelo bakomi ko finga mbongo. Bakomi ko finga katumbi. Bakomi ko finga fayulu. Bipa imanso. Mais babo sani ke nyonso fayulu aloba lelo kokisami. Qui trahir, trahira. Tu sais qu'elle trahira qui. Mais eba ete. Ceux qui peuple la kokiote. Ba Congolais et lo connaît sur la gade bandena souka tokolala tokola mkaboyo ki ke mutaliboma moko asoki mundu ka bomi pe Chilombo nazolo bana yo soki Kabuya ndenga ali koloba ke nani ayebisi bino ke manda ya souka ya chef de l'état yango Kabuya na répondre yo clairement soki Félix Antoine Nounouche de la République
akamati 3e mandat na mboka oyo ngai fu de fayo na kokota zamba nalobi na ye na kokota zamba pona ko défendre intégrité ya mboka na ngai et puis pona ko défendre voix na nga ezala eganga eprimé partout mokili mobimbe yoka donc kaka ndenge nalobi tozala prosage ya combat to mobiliser bandeko pe basusu tozala uni pour que to luka mbongwana ya mboka ekolo Congo. Merci. Message na Augustin Kabuya. Omoni soki bolie bolambi mbwa na 10e rilimete koloba biloba lobate. Olobi ke Kabila mutu aza na copie ya M23. Sko bozo zela nyinyi bokanga Joseph Kabila bozo zela nyinyi. Pouvoir eze ebino. Nyonso eze ebino mboka eze ebino. Bozo zela nyinyi. Olango lo tokoto nyinyi. Nazali pe ko répondre na madame Obo Telibiswana Judith Tuluka Siminwa. Moi swana azana e mukongo te. Biso moto salaki ba recherche na Congo central. Moi swana aza muluba. Tuluka ezali kombo ya mobali na ye. Boti ko memela batu tribalisme. Boye ba tribalisme o bino bozo mema. Toyebi déjà jeune bino nyonso. Marche zo banda. Pe ami bale na lobby. Bomeka ko simba construction te. Po soki bo simbi kaka construction bo changer biso na bino na balabala. Et ça ko maman na des autres makai. Oui, vraiment toza makas ezali. Mais nazo bisande ba peuple congolais. Bilo to ko mona lelo to bana olanda te na mato ya bato. Photo sa pena ba analyse. Lelo tozo ba ko nanga. To ba ke nanga ndeka zawana azobunda pona peuple te. Nanga zo buna pour bentere na ye nanga ba akor na bango basalaki biso to zalaki te yango ne otomula nanga lelo akoma so ba botole biloko ni ba yokanaki so pe ba zo biloko wala te nanga lingo sala rebellion wala te to lingo ba komba nanga te melo biso ba ko to zo ba ke nanga ya to soutenir nanga to ko soutenir nanga par rapport à quoi so que nanga biloko na ba zo ki ete so que nanga ba akor na bango ba respectaki est-ce que nanga wana lelo alingo bima te nazo en tant que maman de bozolo ko biso ba maman l'état tozali to sepel po ba pesi biso valeur maman omona mboko yo na degré mboko eza na crise oyo atande ba tie mwasi wana okokati wala pene tozolo ba ntake ba congolais mboko eza na crise mboko eza na passe mboko eza na cric ozui mwasi o tie place wana yebisa biso mwasi akosala nini place wana mwasi wana azalaki bilana ezalaki nini bila moi soit ezalaki nini opesa biso yango siko to comme komona biloko mo comme ko sala ngo kaka na ba sentiment congolais alani do congolais aza mutu mo ba sentiment lelo moyi unan oliva ke kuna na goma ke ko lobake papa azozonga to beti maboko papa ozonga na ndenge nini mo nyonso tozomona lelo mbuma ngo eza nani tilo azamona nani tilo mazamona kabila ne mutandimi o nyonso tozomona ezali ne sorde ya kabila. Si vous avez Kabila, parce que Kabila a la volonté na yo peuple mbele lelo za na niveau te tozali mais ta niveau tozali sora nani ya Kabila mbuma ya nani ya Kabila mwana nani Kabila siko Kabila wewe kolo nini Kabila nino tika kilisusu awa okoye ko luka nini lisusu awa vraiment ba congolais to fongola misu ba congolais to la nabiyoka yokate to sala ba analyse biso moko vraiment ndo to zawana mama ndo zawana ngana zolo ba selonga na yebike yo oko risque ke ko lo ba ero mona ke pression le mingi oko seka ke na démissionnaire mais ero ko démissionnaire wana ko na démissionnaire pour na garder dignité nanga échec no ngo wana parce que ndo oko chiko sana eloko moko ti na kati ba ndoki ozawana ba vaniso wana ba ndoka wana mama oko lo ba boyi okolo baboyi nde ozawana bon na yebi na comprendre okendaki po ozwa mbongo na yo ozwa mbongo na yo osala mamu na yo mais pona mboka okosala eloko mote merci na ba congolais nyonso bakozwa occasion ya kolanda video oyo toyento lobaka pona Augustin Kabuya tomona ke bato IDPS excès ya kulia mbwa mafuta ya mbwa wana penza ebebisaka mémoire na bango po muntu lokola Kabuya
bamakambo alobaka na yebaka te soki ayebaka to ayebaka te. Et puis c'est normal namona même makambo ya bata justice basalaka namona ke bamaplome wana bameritaki penza te na école basombaka nde ya kosomba. C'est ça pour mutu oyo aza na maîtrise oyo atangi akoza pe na façon ya langage. Mais kotala Kabuya donc azo mérité te penza ki akoza homme d'état. Azo mérité te. Donc Kabuya azo loba comme si moi un petit peuple moko boye. Donc tant ozo annoncer que M23 eza soutenu na Kabila. Mais boza na justice, boza na armée, boza na la police, boza na institution nyonso ya mboka oyo contrôlaka mboka eza epa na bino. Mais ekozala malamu ozwi ba preuve. Lokolo yebi ke Kabila aza dans les dents na M23. Zo ba preuve wana mema na justice. Ba landela Kabila ba benga ya ko justifier. Mais que yo lobaka wana komi dissection. Kaka Kabila oyo kumisaki ke mutu akomeka na Kabila te po Kabila aza malamu atali ba parti nyonso oyo eza na kati ya Congo parti ya malamu amoni IDPS. Mais papa, IDPS et l'axe noir sur blanc ke bazalaki préparé te pour na ko diriger mboka oyo. Po bazo tâtonner. Donc yango zo mona ke ba dire ya Kabuya raisonnement ba penser ya Kabuya na Chilombo et que senité. Donc baza batu moko ba uta o tolobake bikedi ya même mbadi. Donc ba raisonnaka ndenge moko donc à gauche. Po tala muntu lokola o ba bengi soit disant président de la République. Alobake M23 na yokaka. Siko soki ye o yazana ba service nyonso na ya ba renseignement. Soki ayokaki et bon biso peuple congolais na place ya Chilombo tokoloba nini ayokaka ke M23 bayaka bazalaka na ministre intérieur ministre wana nana nomaki et puis ministre wana Kakonde aza noko na ye aza noko ya Chilombo mais o mona ke batu moko do bazo kamba mboka na luyenge do o aza na maîtrise na ngote o ya ndimaki na yete ayo kozwa kaka chance kaka do atuti libaku na zelu. Yango donc azo lekisa vie na luyenge azo yebate nini akosala donc soki tongo etani azo yebate na kobandela wapi na kusukisa wapi yango siko pona dissection wana atambolaka ne na ba avion atalaka ba pays wana oya izako koyoka kaka na koyoka siko lelo akende ko vivre talaka soki mutu azo kanga photo na monument ya pharaon soki mutu azo ketia fleur soit disant na cimetière ya Yesu o déjà c'est quoi mais ya ketia fleur est-ce que vous avez mutu wana pe mutu esala tala na nu batu ndenge wana donc ozo mona ke batu moko donc bazana ba raisonnement te donc batu oyo batu IDPS baza batu moko photo tia bango na zo ba vendre sika moko na banyama bako vendre sika batu bazali te. Merci monsieur le journaliste na occasion pesinga liboso micro na yo pona pesa mwa likanisi oyo nazana yango ngana ko conseiller na Félix Tshisekedi boye atanga bilembo tanga nde bilembo soko zalaka mwana mukele wana tuna ba mikolo bakoyebisa yo tanga bilembo na mboka oyo avant 1997 biso tovandi na mboka oyo tobandaka na kombo toyokaka liboso Banyamurenge baza na este Banyamurenge après eye kosuka na Kabila yo tobengaki musée lelo banda to bandi makambo bitumba oyo na régime na yo bakombo ozoyoka yo moko ezo changer ya misatu tango Union européenne baye ko signer accord ya minerai baboyi ko signer na yo baka ko signer yango na Kagame po baye baki bien que Kagame na groupe na ye bako wumela na este mingi baye baki ke bako zo temps ebele bako zo na occasion ya ko zo ba minerai wana mais yo ozo yeba yango te ya misatu conseil de sécurité alobi boyi longola ba wazalendo na armée na yo
longola pe ba FDLR na armée na yo. Jusque là, toujours rappelé position mon côté. C'est pour vous dire que clique wana nyonso baza sima ya Rwanda. Et puis Rwanda botisa bana ebele na ba Londres kuta bana ba Rwandais oyo bakoma bakonzi. États-Unis bana ba Rwandais oyo pe bakoma bakonzi bakota na ba institution. Donc biso to ko samba na bango te. Alors, lokola pe tozo ko osala guerre na Rwanda ngote. Pona nini koloba na mbongo ambongo azazo ba mabe azo ambongo azolo baboye. Soki bato bazo silika bazo longwa na kati ya mboka bazo kende libanda ko kende ko rejoindre de rébellion, c'est parce qu'il y a quelque chose. Quelque chose eza nini eza kiyanke oyo eza na mboka oyo. Kiyanke nde. Kiyanke za malamu te, frustration ozo eza kiyanke ndo sala na mboka oyo. Makambo esala mi na mboka na ba élection aw. Nana ko sepela non. Mbala liboso na mokili mobimba ke baza ko organiser ba élection bongo ba machine za na banda kwa bato. Na mokili mobimba ngana yoka na nuti. Alors, ce qui baza koloba ke no, il faut qu'on se reconstitue à partir de mboka, qu'on sa la force à partir intérieure pour que ko tala makambo libanda eza mabete ba Patrick Mia ya ba ko koloba no, azolo ba mabe azolo ba non, azolo makambo yo eza pe na kati ya cité azolo ba. Donc, na sengi kaka otanga bilembo Mobutu alobaka boy. Tango ba yebisie solo na Kabila. Alobaka je vais demander à ma femme. Atika ko tuna mwasi na été, mais akenda ko solo na retard na utenika. Alors botanga nde bilembo na sengi no tanga basini bien et puis oyeba makambo ko tia gouvernement ça wana problème te mais oye ko pas gouvernement akoki pe ko sa musala te bako pese pe tenter alors so sola bien tanga basini de temps.